Voilà donc, chers fidèles téléspectateurs, Balandia Eco RDC, bonjour, bonsoir à n'importe quelle heure vous allez suivre cette émission. Merci beaucoup na Batunio, surtout Balandia Eco RDC, Bozara, Musika, et ici à Kinshasa, et Lubumbashi, Goma, Mwanda, Bandundu, partout dans le monde, Balandia Bisso, vraiment merci à vous. Et surtout, pour l'instant, on a Miniso, Bata, Côte d'Ivoire, on a Abidjan précisément, Balandia Bisso, Makasi, vraiment, la festival Master, tout, il y a Abidjan, Bote, la place, Bozali, il y a qu'on continue toujours, on compatit ensemble toujours, donc on est là avec vous. Donc mesdames et messieurs, voilà. Et j'ai dit merci à notre patron, le boss Jean Thibaut Chibobo. Merci à vous papa pour l'opportunité, merci infiniment. Merci à tous nos fans, à tous mes vrais surtout, au Balandara, Bob Molema, sans oublier derrière la caméra les professionnels qui est là cet après-midi, cette journée OL, et plutôt, on n'est pas encore arrivé après-midi, c'est Peggy Walungwa, mon papa Simo Kimbango, Mobali Kitoko, Moindo, donc précisément nous sommes dans la commune de Kassavubu et Nakatsa Shaba, au Binonio Sotu Boebi, donc Batunio Sotu Tongazara na Poto, Tongazara Libanda, Tongazara Wapi, Aboulakaya Shaba. Pourquoi nous sommes ici? Votre magazine spécialement dédié à tous nos fans au Balingara Mingi Maramba Rolamba, vraiment magazine au Yakitoko, au Binonio Sotu Bolingara découverte. On est venu faire une découverte, comment est-ce qu'on prépare les poissons Yako Tumbawana au Binonio Sotu Boliara Bolingara. Peggy Walungwa sans plus tarder, Toko Maratomoni déjà tu es tongo tellement, donc il y a heure avec Peggy Walunga to pousse en place la préparation donc là je dis encore une fois merci beaucoup à toi Miss Ninani Chulo Baby Chulo, merci beaucoup à toi Yo déjà donc on a passé à trop place aux alliés 10h45 et voilà tozo pousse en place ndeko bazo sala no sala. Bonjour à tous na rozo akitio na longola oyo vraiment tovani. Vraiment, mesdames et messieurs, c'est pas facile. Zalana Bibiso gentiment quand on était arrivé, Bibiso gentiment et puis Bibiso permission et Bibiso explication comment est-ce que ça se prépare le poisson où ils célèbre où yebani mokili mobimba tolo en fait parce que yebani vraiment mokili mobimba parce que tout le monde entier parle quand on tombe bakenazo ya Kinshasa ou bien mtalo bakenaza na kina na beta tout abeta tout na shaba et biso to poni na biso place oyo ya fiko fioté mais to poni place oyo to taper juste bangonde babandi musala na bango tongo boy to za tongo to kutana bandeko. Bonjour papa. Bonjour. Ndeko bonjour. Bonjour. Papa bonjour. Bonjour. Voilà ndeko to lelo talabino to yebi que poisson oyo za célèbre dans le monde entier. Oyebani mokili mobimba quartier oyo couloir oyo ebani vraiment soki muta longwe mikili ya poto longwe wapi Lubumbashi Goma partout Beni partout dans le monde bayaka koya sepelisa monoko na bango kolia poisson ya malonga oyo salama awa na shaba vraiment mais quand on peut sabiso avant tout to continuer beta liso na biso ya poisson lelo pe sabiso na kombo na ngai Victor Kalonge mais na ebani mingi na shaba na kombo bakanja. Ouais, tengala ebio na kombo bakanja. Donc naza spécialiste à poisson. Depuis 2010 naza wa biso komoni wa bona. Voilà, ngala bengo na kombo biso benga ko bakanja. Donc la plupart ya batu na ebike pour pesa pe numéro na ya téléphone pour on a besoin donc on a fait une émission. La plupart ya batu ba biton ba poisson salamara. À notre grande surprise, aujourd'hui, les Arabes ce sont les mecs, ce sont les gars. Déjà expliquer il faut ils ont moins de temps. À 2 heures du temps pour ceux qui ont assaisonné et continuent à épicer bien. Après 10 heures, 11 heures, tu vas assaisonner pour exemple minene épicer côté bien à 4 donc ce qui est lié pour sentir le goût quand même quand voilà. Na bateau nyo surtout bazolanda yo lelo. Ndeti ozo sala poisson na biso boye. Ndengo zo kata yango boye, ndengo sali yango boye. À peu près combien de temps et combien de fois on nettoie yango? Te poisson na chango na mai. On a glace na maboko tam sous sala bien te. Nazo sala on a nos propres makasi. Faut ils la propre
pour qu'on nettoie poisson sur le bio tchana mai to ko sauter sur ya tchina mai 3 fois 4 fois de commis bien te faut sala ngona no propre le ngoli ngo salité liboso faut qu'on nettoie na mai mbala moko pour ce que si makila nyonso et comme il se bien te il faut garder son moi makila il faut moi makila moko il faut izalaka na kati parce que si makila nyonso ya poisson moisi ya kolala boina boy donc ce que passe en magasin aussi c'est des gunango oui biso na idée na biso bien na fan nyonso to balanda bino na poto bakanja tamsu na idée na bango fo sukola ngo penza donc ndeto tamsu no le lamba quoi so la nete lamba donc baby sigunango et ko zala na ko ya makila na ngona fo etikala donc ezala nde propre cheka moi ebele moi ebele yango to chaka moi mke bandeli bopo ce que si les glaces makasi oyo ko sokola ngo lisusu makasi donc olongoli ndegunango. Voilà donc Bana Poto Bino Bolanda Biso partout dans le monde, Bolanda Eco RDC, plus de 44 000 et quelques abonnés, donc bientôt là on va atteindre 50 000 abonnés avec le boss Jean Chubo Bonaba Conception. Donc voilà, votre magazine découverte aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Kasavubu, na Katsa Couloir à Chaba, donc voilà. Bakanja, siko à tout moment déjà comme dans presque dans souka, siko biso to pesa au moins temps aussi lisa awa et bon l'air au banda saisonnement, to yé lisu kona otuna moi metuna lisu. Merci pour l'éclaircissement. Il y a n'engé au que poisson faut pas qu'on nettoie yango et comme le les lamba. Oui. On attend sous battre belé bazar na mo erreur on a sous ko rappeler bango vraiment. Ce que nettoyer ma casse 2 fois 3 fois donc au baby sur ya poisson. C'est une spécialité on a bakanja tayo. Oui. Donc aweza loko la base. Un grand frère nanga à côté lango chic awate na Tanzania za maître cuisinier ya monene. Songa naza petit wa banda ko tikila soki a okende ba service atikeli nga boy donc ndé naza boy na sokeli net na poso ka boy to eza lokola de bureau na ngai naza maître cuisinier ata fufuna ko lambela ata boy so le bio bala nyonso to na ko sala tellement ba photo eza na ndako biloko nyonso nazali naza na staff na bato na ngai à peu près 10 personnes donc mariage nyonso na sala ka normal. À anniversaire, matanga, nini non so zanongo posa comme cuisine française. Na osale la bien à l'aise. Merci beaucoup, ça c'est monsieur Kessongo, comme on l'a bien gaming et Zabakanjo, bisoto ebi yango na katsekin, kalongi plutôt, au bisoto ebi na kati ya couleur à Chaba, biso bien ngaye bakanja. Donc il y a tout ça les choix. Ndeko, tu rose appelle moi vina yo sala nini ala katia. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, Yoteka Masanga. Mais n'a pas poisson oyo. Et l'on y aurait été na kata marambo ya olamba poisson. Pourquoi kabami bali ba basite? Yo ngala retina mambo poisson. Basa be na bango bien, amuté les galango normal. Yo ko na bisu dans les poissons. Nali sala bo bino lo boteke la biso mo bino mo bolia na bino. Tout la biso. On a soki na lobi nali yango batuno sobaka mwaka. Oui. Et puis donc na ali yango kana bula misere na koli ata mibale mobimba na silisi. Ngamoko. Bakanja tigolo. Na zo biso vérité. Ngamoko na koli yango ata mibale na silisi. Voilà donc chers fidèles téléspectateurs, to patienter mouké avec Peggy Walongwa, mon papa Simon Kimbango, mobala moindo beau garçon, to c'est la mo mouké to mona ndenge nini ba épicerie soit ba saisonaka poisson na bisobo ki ndenge explication ya ndeko na biso bakanja la bi que kalongi la bi que basala rango pena basala rango penza teke sukola ngo loko elamba non basala rango calmement sukola on comme une fois makila faut tikala monda bo guona et ezala toujours na ratsa mbisi na biso. Voilà, on gardait toujours contact, on se retrouve tout de suite après avec Eco RDC. Merci. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunganzela azalite.
yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nanyalakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te c'est yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, c'est nzela na yo. Baebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te, bobeli nzela na yo. Voilà, kaka neto mesana, mesdames et messieurs, tout ça la une émission, tout l'andara en détail. Tout ce qui se passe on a biso, bon, comme on a eza bongote, mais biso to bien na kombo na o ba benga na chaba a passé à doyen, ça fait déjà 10 ans. Donc bakanjande to benga rai. Voilà. Donc tout ce lieu sous papa, donc mais quand on explique biso to moni oche mai mususu o ba na biso déjà ke ba sukola rango pamba pamba te. Mai oyo o robetela biso lisolo nango oche po o sala soni. Bon, mai ya liboso na chaki kaka zai loko ivandi na congélateur kolongola ba moi poussière moi zelo premièrement frère na ilongwe elembisi pe mo moke pona glace ekosalema bien te, puis glace ata oche épice ekokota bien te, siko na chesu ko mai ya propre pona kosola nete lo ya kolia mutoko lia bien sans microbe yango mo ina chema itala ndenge nazo passer yango bien na kati, donc ebimi pembe kitoko makasi moya ko cheli susu 3e fois 4e fois mai on itina nango le susu te. Bon, moi curiosité, question curiosité bakanjela. Moi qui on dirait les olongoli ba biloko wana ya ba kati ya ba poisson. Ezara moi eloko mo boye sala mara après ko longo bo boka rango ke na poubelle ou bien eza batu musu ba roya pe récupérer on va ça nango lo musu. Bon, batu ko tebele ba ya me balembango. Balembango ba ça ba ferme ba ngulu ba mabata bayaka kozwa balambeli yango ba biloko na bango wana sikoyo ya bangulu ya ba ototika kango mingi te pona nini yango nde salaka salite makasi tozana moto na biso telema balancer déjà kini bupetu nazana moto ayaka ko nettoyer shaba chaque jour akozala boeti jusqu'à 12 heures, donc loko ezolo banano salita makasi alongoli ya kiko bwaka to fotaka par jour. OK, service moi il est capable de ba salito bino bosala. Oui, ezali biso de to benga eka poto zala talaka kini bupetu to zala propre na shaba et comme salite po ezana kati ya biloko ko liano. Bandeko balandi bo remarquer bo moni ndeko na biso bakanja, donc le plus ancien à couloir à shaba bo mona ndenga zo nettoyer ngona kati, donc bo remarquer propreté penza eza remarquer propreté za makasi, donc tant on lia poisson on lia ngote ozoke boza na bokebi non on lia ngona elenge nyoso tozo lia ngona kimia nyoso tout parce que botala bino moto ela tongo po bomona nengeni lo lengeni basalaka poisson na biso. Donc bientôt là to tika bino bo continuer kolanda avec Peggy Walungwa ngana pe maman muke poto tala to passer sur une étape mususu to zongela bino là na pesi Tantinanto Strait depuis la Suisse, Tantinanto Strait na pesi Mbote puis tonton Mario Strait
n'a pas depuis la Suisse n'a pas Mbota trop. Maman Joséphine depuis Kinshasa. La Glo styliste et modéliste depuis Kinshasa. Je te salue. Bientôt là, tout ça, on a déjà magazine La Découverte. Le coup, la Bakarine parle là, tout ça, là, donc, tout ça, on a en OP. Bientôt là, avec la permission des boss Jean Chibo. Dorcas, Selena, David, on est ensemble. Jivet, Selikia et Pasuka. À tout de suite. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso o Jésus nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo alleluya nzela mosusu te na kolanda obelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo obele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya bayini na nga c'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi nazalaki mpate oyo abongaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpo na kolakisa ngai nzela c'est toi le bon berger David alobi l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali po ete nalia natondisama nesa oza nzambe na ngai o Jésus alléluia c'est avec conviction na koyemba Yesu azali lisungi na nga lisungi oyo ezangaka te na tango ya pa. Voilà, donc mesdames et messieurs, comme dans l'étape Bépis, donc tous on est pas de la biso bakanja. Au mécano ko meka oyebisa biso ba épices nini ozo mélanger awa pour na saisonnement. OK, nazana jumbo poisson. Nazana aja. Aja. Jumbo poisson yango. Nazana aja. Donc exact epesaka goût makasi eza mélanger tomate, céleri na matungulu. Naza na kitoko. Et on appelle ça pour ya poisson. Poisson kitoko ya poisson. OK. Ça l'image ya poisson. Naza na moni elenge ya poisson. Naza na walma. Poisson. Utiliser poisson, mazana arôme. Ah OK. Arôme. Poisson. OK. Donc ezala kiawa, eza na ben yango net ensemble épices mélangées. Eza muscade, poivre blanche. Elenge en gros etrama na sachet. Naza donc bilo na nyonso na sala ka nyonso ezalaka étranger te mususu eza naturel biso moko ya Congo nyonso esalemika na Congo
Seda, pesa nga tangawisi. Ah ouais, faut que tu aies tangawisi. Normalement, pour yango nde pesa. Mais tu lia ka moto yoka na tangawisi na tumemo. Oyoka solo na ngome tangawisi pendant des réseaux piqué ou rien. Bon. Ça la ngonde ni pesa et piqué bisoté. Tangawisi bazo ya nango tangawisi na chaka. Ai na muskadi na kati na tout yango. Zoka na kati kuna kati ya session na dezali. Gilo tia tangawisi. Tangawisi. Tangawisi original. Ngai moko moto na yo moko. Oui. Tout yango. Na tout yango nga moko ya mboma. Na tout yango ya pamba te ezana. Donc tangawisi ezana ai original. Ya mboma na muscade. Ya mboma lisusu na sangisa yango na tout ensemble. Yango to sala nango mélange na biso po ebimisaka goût ya poisson. On les a bouillés surtout 500 dans l'ensemble pour que tout ça mousse qu'on a quatre ya bassin on a poisson habitué ça. Ouais c'est le marande bongo. Voilà. Donc merci beaucoup mesdames et messieurs. Mais nangana tuna est-ce que oyopé au sangisa on a quatre ya obende na ko sang ya ana na ko chila on kana base po eza net mai parce que to pasango et c'est le longo mai no so kaoki ba épice pe ebelo na cha eza ko kauka. Donc bakanja si trop répété na kati ekoti ya liboso ni ekoti poivre blanche ekoti poivre blanche ekoti elenge ekoti oui ekoti poivre blanche ekoti elenge ekoti ail lisusu ya kopal po esili déjà ça on a kati ya poussière ta poussière déjà eza na kati eza na muscade lisusu ya poussière eza na kati ai OK ai yango ai yango ya poussière oui ah poussière ezali ache bilo nyonso ebimisaka ko ya poso kitoko. Ça va. Voilà donc mesdames et messieurs restez branchés le doyen ya couloir Chaba Bakanja Zalia donc le jeune marié, le nouveau marié. Jeune marié. Voilà, c'est une belle ambiance. 3-4 ans déjà. 4 ans déjà. En mariage, merci na parrainer. Je peux se parrainer déjà. Merci na parrainer, moi na nga moko na ipte so komi étape ya bambote. PC mbote déjà, PC mbote. OK. Moi na nga Joseph na maman Vivi, maître Joseph na maman Vivi bisika bazali bambote belé na madame nanga, madame Clarisse Kalonji. Maman Clarisse Kalonji te fait mbote. Na bo sanité na sambelaka na église na biso pasteur titulaire pasteur Bonde Maxwell titulaire à chapelle de vainqueur état international na Congo Kinshasa. Na bo sanité père spirituel pasteur Kain mobile ya maman Julie. Merci beaucoup. Continuer na voilà donc. Ibingai na kombo ya Victor Kalonji. Ouais, Victor Kalonji mingi bakanja. Bakanja pona Chaba. Le doyen. Ouais. Voilà donc mesdames et messieurs restez branchés na kati ya Eco RDC mission la biso elengi boye. Donc voilà comme vous le constatez il y a un mouvement qui se passe derrière nous donc ça moi tongo le yenge na kati Kinshasa voilà. Miss Ninani Miss Chulo baby donc voilà je te salue là où tu es Carmen Moulumba Cashman chocolat chaud. Automatiquement Carmen Moulumba. Donc la belle au bois dormant, Myriel Makengo, Mimax Sawaski, depuis la Hollande, la belle hollandaise, je te salue là où tu es. Bisous à vous, on se retrouve tout de suite après. Tomate, JP Kiss. C'est un moment pour maman tomate. Non, non, c'est pas maman Jeannette. C'est pas maman Jeannette.
Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni. Tozongi ndeko tomoni déjà yoza le roi assistant ya bakanja askonde to saliboe mais quand on a biso to osala suni ndengo chebi baba épice nyoso to boy pona assaisonnement osande ni so parce qu'on a balusango we koma et puis balusango poto na balusango we koma rouge parce qu'on est na banda otumbango donc soki ndeti yo balusi yango nyoso to sangani comme rouge pona ko banda otumba faut vendre combien de temps pour assaisonnement ekota bien na kati ndeto tuna ende ko bakanja na bandela bi faut e vanda pena pour ba Thomson et les caminene. Ouais, faut vendre moins ndambo, e vendre dans 30 minutes après de bande otumba on a tcha on est tombé na bande otumba. To landa ndingo zo sala kasi merci beaucoup. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Voilà donc mesdames et messieurs chers fidèles téléspectateurs Balandia Eco RDC toujours ensemble avec Peggy Walungwa mon papa Simon Kimbango mon bala Mwindo. Donc voilà, on continue notre émission, nous sommes toujours dans la commune de Kasavubu, précisément dans la couleur Chaba. On est en train de faire notre magazine qu'on appelle tout simplement découverte. Cette découverte d'aujourd'hui, on te la binolelo poisson et Chaba. Comment est-ce que ça se prépare? Donc on était là depuis les matins, tout comme déjà repoussani. Voilà, Toro Solano assistant il y a Bakanja. Pour que tu vois qu'il y a l'air à mélange, il y a épices, donc assaisonnement. Après ça, il y a plus ou moins 30 minutes. 30 minutes, c'est coquine de co. Tout le monde est bilo remati. 30 minutes, c'est coquine, on est à mati bilo. Mati de bilo. Déjà, nous les aboués. Vous pouvez combien de temps pour que nous ayons on a kimia ni surtout. Non, il y a un moment. Et celui qui une fois est belli. Il faut aller en venir dans la moto pour aller au Guélinina.
Ouais. Bon, la plupart, moi, c'est un lien avec ma côté. Au moins, dans le cas, Moutou. Au moins, il y a côté qui peut épice côté qui peut bien. Na ebite est-ce que bino peut épice côté qui peut tina katsa Moutou magie ça la nini ya musalo. Non, il y a biso bena épice côté nango partout côté va bien pour ba kilane biso ba la décider yango mona chaque fois balanda biso kaka so to salite ba kilane biso bele pe bali akate. Ba bino molinge qui c'est fort côté. Bino a pe beaucoup mona mo ba concurrence trop. Au moins là moi qui c'est côté au moins là ndoza boy. Comment on suna na bosali? Nakomona banquier. En fait biso normalement to dala na qui cité. Musalo balakisa biso yango bena, musalo balakisa biso yango bena bien, très bien. Donc muto a coaché biso musalo ni tinga muto coachanga eza bakanja. Donc ye moko ayebi adala décider. Ok, voilà donc concurrence c'est ça loyal awa batbaza donc concurrence et ali énergie on est où tara pour la moki tongo ça vraiment na énergie parce que tout le monde a dit ba mouvement salamaka wa donc ton te rachaba awa pour oza parler na ngana ebi donc mais énergie wana les rolamuka na lengi wana ya royo sa musala na ezala na pona nini. Non, énergie en fait énergie est dans la parce que il y a des musala to pona. Moi to musala pona on a volonté na on. Le bando sala ngo bien, le dabe na makasi wana ya sala kango. Parce que bi mi fandisa, oko kasu ko sala ngote. En fait énergie est dans des courage et puis volonté à boulot. Voilà donc Holanda bino na ministre Holanda surtout yo na ministre to zuyo bazora bino pe na ba manifestation moi fait ba bengi bino bo salipe musalo. Oui, bah bien en tout cas. Chaque semaine goûte belé bakendara. Net semaine passée bakanda ota okende. Quoi ça fait ya mariage ba bien ça kende mtu alamba ki asala makambo nyonso. Numéro na téléphone Holanda vraiment baloki opesa numéro na makasi pour moi mongo foyo kana. Ouais, numéro na téléphone est 081 09 88 446. 081 09 88 446. Merci beaucoup Tosha. Donc mesdames et messieurs, on a Tosha, donc le banquet, les banquets awa. Donc mesdames et messieurs, restez branchés. Tous la bakanja ya poto tuna sous moi quelques questions. Poto sika ba poisson na biso bela. Tous la pe ba invité na biso bazo ya Eco RDC avec le boss Jean Chibo Chibo Balibanda na Esubo Moïse. On est là. Papa, on va moi liloba. Ah voilà bakanja yona donc to sepeli ba utso lo ba awa au format batu. Ah, yo zaki formé, yo pour former batu. Pour moi, la plupart des gens, on n'a pas formé batu, ils ont vraiment passé. Moi, je suis bezara, oui. Mais yo c'est moi na yo formé bandeko. Et soit qui ont ndengeni yo pour comment former baninga. So mana loba mi toza bana nzambe. Ngai pe balaki singai. Faut apena la kisamoto. Par rapport à moninga et de lolobi masana kabelanga 1000 kabelanga 2000 te. Yaka toluka bisanga na zula yo pe ozwa. Na ndenga ide wana bae to saliti suka suka bite luka pe place na yo cha tellement na moni okoki pe ko sala makambo na ndenge na yo donc tellement shaba ndenge za boy e ko zarana ba to ko benga kaka bato basunga ka biso to benga bato basunga biso to sana ba on musala ba ko zala 100 personnes mais 50 ko zala ba ote panana. Voilà donc les doyens balobi bozé belé awa ba difficulté ni beaucoup tana na musalo. Pour en attendant bilo na biso zobela pour watcher la biso na table to zela rapé ba inviter la biso ba difficulté ni beaucoup tana nango ah vraiment to bi ke musala nyonso to zala ba difficulté nango loko pe biso to kina pe na nzela bo muta boyi document na kangi yo a boyi bo filmer ya kangi même caméra bo ki on a mabele bino ba difficulté ni beaucoup tana nango bon difficulté mususu ezala côté qu'il y a pozote que les poissons à minimiser yo musala wana tam susu mwana muke pe koleka yo prêter à minimiser yo obenge mama papa azana poisson soko za ngo posa ya kolia pe buzoba nini zo esal ebisanga ah ezanzela mutoko leka te ezanzela bien sûr to bete mais za place to sale la cop etenga nazabo nazo répéter susu donc 10 ans de service 4 ans paysan en mariage mais moni la petite na biso to Holanda bakilia susu ta monde yo moni ko tala posa ateka les ba petite to zana bango to il faut ateka zo mo pourcentage na yemo bosko komi ko ila bango mo bitumba mo nini tellement to yebike to zana moni mo mouvement yo to sala na tongo ba bitumba banini pour na poisson raka ngana teka po kombo na ezala na compte na pokwa ba pese moi quelque chose
non mais ba ma difficulté za raté ezala nango mais tozo ko se retrouver un peu surtout banda se retrouver tembele to tsika to loka misala mususu na mikolo nde kaka balobi amboka fachi eza lokola bato bazalaki mwasi azalaki na zemi azoyoka pasi sikoyo akomi na temps ya kobota pasi ye lisusu makasi mais soki abota esengo ekota na mboka donc dans 3 mois 4 mois tokozongela normal koteka nde tobanda te habitude. Voilà, donc merci beaucoup. Je salue toute la famille Molema. Ange Molema, maman Moses, bienvenue dans le monde. Donc, oncle nous l'a souhaité bienvenue. Merci à mes nièces, mes neveux, surtout mamie Molema, tonton Molema. Donc, merci à vous. Maman Liliane Safi, donc Liliane, j'étais sali. Tonton Cyprem est là. Donc, bonjour à tout le monde. Merci à Baby Chulo, donc Miss Nenani. On se retrouve tout de suite après. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba. Donc, mesdames et messieurs, tous en rata Shabbat. Shabbat est en plein d'activités belé. Et puis, pas mal de gens ont déclaré que Shabbat, bazo bengana bango et tout, mais quand même, biso tous en attend, on a été sur la maramona, Shabbat, bazo bengana bateau, mais te meke sur la non bateau, basa la activité na rata Shabbat, papa, tout coup na rata Shabbat, et puis na bambeli banini, donc, auto bengango article 15. Article 15, c'est ça, débrouiller le cas pour Obika, Olia et tout. Raison non, on a raté Shabbat, tout le monde déjà dans l'instrument, raison non, on a raté Shabbat. Bon, raison non, on a raté Shabbat, chaque jour qu'on peut se laver, on va mbeli. Qu'on bon ça va mbeli, qu'on taille bambeli, on a, ils ont vu dans un mobile, on a vu que la gare a moussala. Donc, taille bambeli, minu pour la bakata, Thompson, Ndunda, biloko tout bazo kata. Fonambeli, ça qui me dit à la minute au bonate. Est-ce que vous savez là, bon, Bouézara, combien à peu près? Bah, à peu près 200 francs. 200 francs. Voilà, papa, nana est belle au moro. Bah, la plupart des jeunes, bah, nous sommes en caméra, bah, zolo, bah, ah, ouais, non, nacha, bah, zo, benga, na, bah, ainsi de suite. Au moment où Hermon peut se totaliper bien, tout côté là, non, nini, te bangoti, tout qui non, en amba gouvernement. Moi, t'es au salara, au bas salara, au ils ont marché pirate. Ils ont appelé Moutamaël. Bon, ngai comme oyo za problème à l'état, za balabala à l'état. Bon, question wana na ko ikoloba yango te. Hein? C'est normal quand muté mo wa kotala ke est-ce que oyo zali pirate ou pirate te. Mais oyo za pirate moi je crois bien. Oyo pirate. So l'état s'est décidé que elongo la on a kata carte nanzela o parce que so totali kuna na shaba ngambo kuno mona princesse ali pour ba ko continuer tir. Ezali pirate. Hein? Ils a marché moko pirate.
Bon, ils ont marché moko, attends, ceux qui va foutre à taxi, mais ils ont tellement reconnu. Ceux qui l'État a eu une décision à ça, la balabala n'est à salit. Pour empêcher l'État, mais il y a pas belé naï. Voilà. Papa tozo to mingi te parce que za musala na conseil au pesa ba jeune lelo o bazo luka batema na ba coin ba bundaka ko zota idée ya baninga o bayaka awate conseil au pesa ba jeune lelo ndesi yo pe papa ozu décision na o se débrouiller na yo et article 15 toujours. Bon, conseil nga ko pesa bana mike ba se débrouiller kaka. Omoni na vie oyo soko talisima o doate metalaka liboso. Pona sima ezala makambo ebele makelele lo yenge koseka mais so talika liboso ozwaka solution batika makambo ya mabe basala makambo ya malamu bazo longue vie puis pe ba préparer vie na bango oyo bazo sala wana ba ko préparer vie na mukolo moko te au fur et à mesure bazo kola mbula ezo kola age pe ezo kola makambo pe ezo kola mabe na pe ezo kola tiko kende kokufa. Merci beaucoup. Voilà, je dis merci à ma famille, donc Prudence Bolombo depuis Londres, Prudence Bolombo depuis Londres. Merci beaucoup à Angela Meza depuis Canada, Québec, on est là, Angela Meza depuis Canada. Grande sœur propre, je te salue. Angèle, continue toujours à soutenir Balé qui n'a pas prière. C'est la famille Prudence Bolombo. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Peggy Walungwa, les Boga, Mobala Mwindo. Donc on se retrouve tout de suite après. Merci. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobele nzela na yo nanyala kisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te c'est yo Yesu nzela oyo ekosaka te nzela na yo. Donc chers fidèles téléspectateurs, bon nitozoki moi vraiment tant moulaï parce que poisson et singa il fallait bella, fallait zoma moto, fallait zanini. Donc tu commis vraiment na temps na biso, tu n'aurais jamais que ça la émission ya relaxabino bilo rolia sans que biso mo auto déguster. Et ça la jamais. Donc là tu comme na étape oyo bande ko balandi bomona, bomon tu pousse pembe na tu rotika étape au pété. Étape au to bengango ba bengango décoration. Mais on te pousse un peu de déco. Oh, parmi donc vraiment ma base nanga ya chaba donc petit nanga ba pire ngai donc to arana ba on pas nga ba petit ba la raté ba master nanga donc to arana ba on a chaba awa tout ce se familiarisa masa nga na pesa kombo te mais yo mo pesa kombo bande ko nyonso to bazolanda o kana pototé partout dans le monde ba olanda yo. Ouais, tout d'abord on a pesi bango bonjour. On pesi na bonjour. Ah tout ça na chaba place tout ça la pena poisson. Comme on nga Bruno. Si on a ndenga chaba na ndenga cop babenganga muselekete nandinga kopa ko yebani yango na muselekete quand na uto yebisa bino tout ça déjà une étape déjà to kata déjà ba chou pour to décorer poisson to la sabine fin de to kata ba biloko na biso na tomate na biso na ba oignon na biso tango kata ngo quand même on meko pesa pe explication nini au ça la rapport to yebi bino bo ma spécialiste au kata eloko bon tout d'abord chou na ngande zaki boy na somaki na wenze ezaki venda po yebi nde ba biloko ezala na wenze venda na somi chou na nga ça va on peut bien vendre ba msiba comprendre salité zaki salité na ina ngona sombi ngona ina ngoti na cop na boulot na genre tout d'abord na longoli ba biloko wana likolo na venda wana na chango na mai na basema ya propre na sokoli yango ba salité ba zelu nyonso na kiti elongwe na ye sikoyo na sokoli yango na kati yango ndo omoni bien neza za kata na deux parties boy propre boy so na bando kata yango po na décorer biloko na ngai. OK voilà tous les cas mesdames et messieurs bolanda ndenge na bokebi nyonso tu ndenge nini ba katara ba chou na bango comme ça to chelo micro Tango mike za mini te poza na massage to alia mwa za ale mike Imono
mai ezali mpona kotia chu na kati ya mai na vinaigre mpona kolimbisa yango. Basangisi vinaigre na mai oyo ezala moto mosusu azwika shubo ya kati atie vinaigre moto abandi kolia biloko ya mabe na shabo oyo eza vinaigre po mai shu na kati. Boye eza na kati ya kolemba deja bien makasi baservile oliango mpona monoko donc ti ata na foto basalaka nde tosalaka boye eza cuisine internationale. Namoni naleka boye donc monsieur Bakanja oyo banyonso bayebi donc le doyen namoni otie vinaigre ezo permettre ezosala nini na kati ya vinaigre eza lokola citron nayebi bien poisson eza goût kitoko makasi santé ebele vitamine ebele mais mwana ata moto monene na ndenge nini azala na mposa aliaka poisson oyo sikoyo vinaigre ezolongola mpe bamwa graisse mosusu na nzoto sikoyo vinaigre totia yango kaka boye epamba te bakati chou totie na bassin bato ebele bakokasa peut-être bozwaka bokati botie mbala moko te kati chou natie na bassin batisi eza na vinaigre na mai mélange po boye mwa 3 minutes chou ekolemba epesi lisusu goût ya bien mpona soki batieli olia yango donc kitoko makasi. Donc sikoyo okopesi yango 3 minutes après on nettoie yango lisusu te ezalaki nettoyer déjà et puis tozo nettoyer pour la deuxième fois sikoyo tonettoyer yango ya pamba te tonettoyer yango na vinaigre pour nettoyer ka mai ya pamba po chou mobimba diske eutaka bazelo bakamion mosusu banyataka toyebi te yango tonettoyer yango nano tolonimba mwa poso ya salite ya likolo apres tokati yango oyo ya kati nde tokata totie na mai na vinaigre ezolongola salite nyonso vinaigre tomate ya pamba boye kolia yango bien te ozwi tomate ata ndenge tomate eza boye eza bien kopase po moto mosusu akoloba ke bopase yango ndenge nini nayebi te vinaigre ezolongola microbe nyonso donc kopase yango lisusu na vinaigre boye donc ata microbe ezalaki ndenge mpo bisike ezotaka na kati ya mabele ata eza salite ya ndenge nini donc microbe ata moko ekotikala na kati nango te eza dégagé. Voilà donc mesdames et messieurs, restez branchés. Merci beaucoup à les boss Jean Chibobois. Nous nous suivez depuis la ville-province de Kinshasa, donc dans la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à maman Angèle Kanam, Télé 50, le DGDA, donc le DGA plutôt, de la Télé 50, maman Angèle Kanam. Merci beaucoup à Trésor Kapanga. Merci à Deo Mwanda, frère Deo Mwanda, chanson Oleka. Donc merci à mon vieux un Ndundu qui se respecte, Venanga Moro Nestor. Donc je te respecte beaucoup mon vieux. Kandet Ozarano, conseil, merci infiniment. Mesdames et messieurs, restez branchés à Eco RDC, JM, merci à toi. Nora Kalonge, merci à toi mon pote, mon ami de tous les temps, Verdi 24, merci à vous, maman Fanny Katalea, big up. On se retrouve tout de suite après, toujours avec Bakanja, pour vous assurer plus de précisions. Merci.
Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai, liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba, Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi. Naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai, liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance na koyemba, Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà donc, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes déjà sur la table. Jamais personne ne peut s'en passer. Au salle émission et à cuisine, sans que vous dégustez biloko yo mokoya au salle émission et ça l'a raté. Donc, on a fait l'essentiel qu'il faut lire quand même une fois de plus poisson chaba pour tout bobo mais ça nous lire la biso déjà mais pour nous ça la plaisir na ba fanatique na biso ya RDC puis abonné surtout avec RDC. Donc on a tout commandé quelques nourritures puis il y a quelque chose à boire puis aux alana bientôt. Nous allons clôturer avec notre doyen Yakouloir Chaba. Donc
Monsieur Kalonji, oh, Bakanja, voilà, donc mesdames et messieurs, il est là, on va clôturer avec lui. Très bien, très gentil, hein, monsieur gentil. Donc, comme Kamoussala n'a pas la gentillesse, voilà, tout ça qui n'a pas vraiment invité. Préparer tout le monde une préparation salamaki moment comme na souka monsieur Kalonji autrement dit monsieur Bakanja ne batunyo surtout message na benga awa moi liloba pona journal lelo et puis opesi batu na mbote opesa pe numéro de téléphone na po batunyo surtout bazolanda yo na minute soyo ba mekampe ko zo numéro no so bazana besoin na yo vraiment so bazana besoin na ya za service traiteur bozala na vraiment na facilité à rejoindre facilement na numéro na ya téléphone moi liloba et puis opesa ba batu mbote ya suka pina ba na madame na ote bi ke yone ko ratete. Merci beaucoup pour na liloba opesi ngai na pesi na no bakilia na nga nyoso o ba ibinga na kombo ya Bakanja Gloire Shaba les grands poissonniers. Les grands poissonniers d'Afrique. Voilà. On a évité en Afrique donc nous avons un bateau poisson bien. Na bonne sanité. Balami balé na pesi mbote na ba pasteur nyoso ya église chapelle des vainqueurs international. Na bande nyoso ba ibingai précisément ba pasteur ya limité. Pasteur Gédéon, pasteur Cain, pasteur Willy Kanko. Allez, les petits bâtiments sont bons, et na bonne santé. Madame Clarisse Kalonji. Madame Clarisse Kalonji. Madame Clarisse Kalonji, salut là où moi, on a parrainé. On a parrainé Joseph, na moi, c'est Vivi. Donc, Moutoupa Mataza, maître avocat. Joseph na madame Vivi banananga on a parrainé mbala liboso banda na sala mariage bambote na bino pasteur titulaire ya église chapelle de vainqueur international limité pasteur Bonde Maxwell et Momi Maxwell Momi Kane Momi Willy Kanko donc bambote belé merci beaucoup. Numéro de téléphone répétons deux fois 085 258 74 84 085 258 74 84 wanande na sala toujours chaque jour ana Kinshasa na éviter sori par année kanga magata de fana éviter ana dango eza numéro nanga ya mosala au service service au bengi numéro na ekozanga kolega te numéro ya WhatsApp na salela 089 87 53 309 089 87 53 500 309. Okay. Voilà, merci beaucoup monsieur Kalonji. Donc PCP madame Clarisse battez-la toujours papa pour c'est la biso toujours le recette samalonga boé. Vraiment merci Nayo to libérer pour comme pena la position à Moussala. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Voilà donc merci à vous. Merci. Voilà donc mesdames et messieurs, restez branchés. On va pas terminer cette émission comme ça. Moi j'aurai le temps de déguster un petit peu na mekrolian au mom kepi pegi walungwa mon papa Simon Kimbangu. Géri walungwa na montage na pesi yombo to place aux ali kobo sanate tozo promouvoir déjà frère de Omwanda donc banzembo na wana na tindelio o meko chamo pour na émission JR Walungwa plutôt JR Walungwa donc vraiment tous là toujours en collaboration. Restez en contact, restez avec nous et RDC, merci, restez avec nous. Dorcas Selena David là où tu es, je te salue. Jivette Selikia Yebisa Joyce Dada, bon anniversaire na oncle Tindeli, joyeux anniversaire. Na liana no bon aussi malheureusement pour na clôturer émission. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alléluia.
mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali. Merci de nous avoir suivis depuis partout. Donc voilà, donc Bob Molema, Peggy Walungwa, JR Walungwa na montage. Merci beaucoup pour l'image. Et voilà, il y avait des invités. Nous avons des invités là biso, donc madame, ma mère va aller là biso. La jolie dame va aller là biso, donc ça allait bien. Bonjour à toi. Bonjour. Les noms y on m'appelle Benny Yanga. Voilà. Benny Yanga qui est invité dans l'émission dans le magazine na biso lelo. Les boss Jean Chibo je crois, Aza déjà au CP là parce qu'il y a l'ingara bateau mingi. Tu invité binobo goûter un peu ba poisson à chat ba ondeni ba sala rango. Yo étant moi si ba épices ba ni ndé ba épices sango au pressentir yo ki ondé. OK, bah là bien, j'ai bien mangé, na mon ça va. Oui, et les qui n'ont bien, j'ai bien mangé. C'est la première fois de venir ici, mais je trouvais ça normal. Bah, ça non, non, c'est la première fois. C'est comme si c'est un peu ça, oui. Merci beaucoup, Tozo. Est-ce que tu as quelques personnes à dire bonjour? En fait, je salue ma mère, Lily et Yang Angombo. C'est tout. Ok, voilà, bonjour maman. Bonjour, ça va bien. Vous avez parmi les invités à Bisso et à Lelo, parce que tout le monde a la chose à inviter Bélé, donc on s'est présenté et puis tout continue. Comme on a des bras voingés, poisson, les deux qui toquent, des petits vraiment coquilles, pas une belle salon, mon maté qui est pas une belle salon. En tout cas, bien. Merci beaucoup pour ne pas vraiment parce que l'écolo température est donc temps est commis au béba déjà. Moi, une ou deux, trois personnes. On a Pessimbote na Shagi Manitou. On a Pessimbote na Shagi Manitou le roi, na Fallon Manitou. Merci beaucoup. Peggy Walungwa, on clôture cette émission. Je vais dire merci à Anna depuis les États-Unis. Anna te fait dédicace Naomi Lissumbu. Merci à toi. Johanna Koudimba, la femme sage de Paris, merci à toi infiniment. Bientôt là, on va se voir à Kinshasa. Donc, Johanna Koudimba, donc le vendredi déjà, on sera avec toi ici à Kinshasa. Naomi Lissumbu depuis les États-Unis de la part de Anna. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Restez branchés dans Echo RDC parce que Libanda na Esu, Bomo Ezalité. Moi, je vous dis simplement bisous, bye.